wetinga mingala toto ekomi konyokola molimo na ngai. Moindo la boka yo tala. Nakolela o mwana mawa nakolela na susi yango nini moto moyindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala sokomona ezangi yo te na investe na yo vraimen esali yo mabe. Nzambe na yo nyonso babengi kondoki yo lobi no amen. Bakoko na yo nyonso babengi koloka yozongisi kimia. Bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola sila kombo na Yesu. Mama mafuta na ntango na ye nabundaki mpona baindo yayaki bafita mpe lokola nabundaki mpona baindo. Mama ne fatale mpe lisusu nabundaki mpona baindo. yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpola mabanga ekonoka etika liboke zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo. Za moto ezalaka yaya na mokili yaya bamudae mayaya ebia libota na libota leleta ta nzambe mokili akila apesa mpilo lelekati bakokota na ye bakomonyo yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na moyeni yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokole na soka mboka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zetika bakati na mosisa ekosuka mpe kotoka mpe kokoma nkoni ya baleki nzela ye yayaki bavitanga ntango na ye napundaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye bakwakaka ye na moto kasisi lilopane ya suka ye kimango wakoya ye kimango wakolonga ye kimango wakoya ye kimango wakolonga. Matondo mingi en tout cas, matondo mingi mbuta sasa kuna na mboka ya Norvège, mbuta sasa en tout cas bayenge pe bambote na kuna na mboka ya Norvège, en tout cas mama tata bande koneze luyembo ya mbuta sasa le compositeur ya luyembo wana. En tout cas bande kona biso bayini bakoko na biso toko tuna mutuna na mama kwala awa aibsa na biso na tango wana toko pesa ye maloba soki bakoko na biso bango bakufa bakoko kako bazaka na karte ya Bible bango nde bazaka na bomoi bango nde bazaka basantu alors moto mwindo apesi mokongo na bakoko na ye akomo be kobelela bakoko baninga en tout cas ezali pasi en tout cas ya kwala kolakisa na biso soki vraiment lolenge wana kotalela mokili na bandeko na biso baindo ezali vraiment
malamu ou ezali mabe. Alors en tout cas bama tata bandeko lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwa lomingo mokolo mwa yenga oyo bakosaki biso ezali mokolo oyo nzambe apemaki selon donc la religion chrétienne oyaki kobebisa solo pena en tout cas lolenge ya kotalela mokili na biso na kati na kachopa bama tata bandeko yango biso toyaka mokolo mwa yenga mpona kolongola lokuta wana en tout cas lelo ezali mokolo mwa 15 ya sanza ya mwambe moboya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya 10 elingi koloba ngonga minei na miniti mwambi ya nsima ya nzanga topesi bino banso bayenge bambote mpe balosako na bino banso bamama tata bandeko balandi ya kongo bololo ezali babino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba en tout cas toke na lombango toza na bino mpona 30 minutes sereba pas plus en tout cas wana toke pa ya mama akwala tokoka so pena kopesa ye bambote mpe bayenge balosako na ye bongo ye akoka koyanola mpe ase présente ye moko en tout cas peut-être ngai na prononcer kombo na ye mabe. Alors mama akwala yenge mbote balosako na kuna na mboka ya Bundesrepublik Deutschland. Yenge. Mbote losako. Bonsoir, bonjour. Abatonyo so bakolanda biso lelo dimanche 15 août. Napesi papa bopele malamu koloba. Mbote balandi nyonso bazolanda biso napesi mbote napesi doyen rouge. Mbote kuna na France. Nazongisi maloba. En tout cas, matono mingi plutôt mama akwala. Wana ezali mama akwala. Mais mama akwala en tout cas tokota solo en tout cas na mosala biso yo kinje mbwana mbuta sasa lobi wana parce que baindo bapesi bakoko na bango mokongo balobi bakoko na bango baza bandoki balobi bakoko na bango bazali malamu te kasi bakoko baza na kana ma biblia nde bakoko wana bazali malamu ba Abraham bazako ba Isaac etc bango nde babera bango bapesi bango solo pena titre ba saint etc lolengo wana kotalela mokili ya bandeko na biso baindo ndenge babungisa bango solo pena na bakolo o bamemela ki biso solo pena en tout cas bo nzambe oyo est-ce que lolenge wana kotala mokili penda baindo tina mokolo malelo ezali lolenge malamu to eza mabe. Merci papa bopele malamu koloba ndenge ya kotalela mokili wana ezali pona koloba te ke soki ezali malamu to eza malamu te ezali que il faut totalela sikoyo réalité bato bamemaki liloba wana bible wana na Afrique kuna bango moko basuki wapi na bible yango ba église yango ezali te kokangama te ezokangama te ou bien bakoporte bango plainte to bakoporte bango plainte te bazoporte bango ba plainte parce que bakoviole babana na kati ya baeglise wana lelo awa boye na Allemagne bazoporte bango ba plainte pile na baeglise catholique wana bazoporte bango ba plainte babasi oyo bango babota babana na bango bakoyaka babandi deja koloba tokomi na ère ya internet bavideo ezali babasi oyo bango bakobota babana na bango na kobatama alors que kaka na kati ya bible wana balobi multiplier vous mais bango balobi que non bango baza baprêtre bango babala te nde baviole ke bana ngana nde babota basi bamonisa basi wana pasi puisque basi wana koloba te na public mais sikoyo basi wana sikoyo akoma koloba na babana bango bakoko viole ba déjà donc résultat elonso bamona yango toujours na mbuma nango donc résultat ezali kamba débat ezali nde totala kaka ba résultat bon bopele yo osali bémission résultat ezali nini ezali clair sikoyo résultat ezali que bazoporte bango baplainte babano bango babota na kobatama basi babimisi bango na polele baeglise awa ezokangama donc résultat ezali nde ezali lokuta monene wana nde résultat maintenant sikoyo so batuni bango koko nzambe yango akoloba na ntango wana sikoyo alobaka na bino te ayebisaki bino te ke corona ekoyaka bokozala na kati ya pandémie bokozala na kati ya confinement nzambe yango alobaki te question eza na place wana
En tout cas, maintenant mingi mama kwala. Cela veut dire que ndenge na utu koloba wana ba église wana ezalaki ne donc hôtel ya prostitution quelque sorte parce que ceux qui bato baza ko bota bana na kundelepe na bukuku donc cela veut dire que ba mangomba wana ezalaki na ngonde donc hôtel oyo ya prostitution toloba non. Mais oui, ezalaki stratégie pona koya ko mvuka bato pona koya ko kosa bato bazala na kati ya ignorance ezalaki stratégie na bango bakamataki pona yaki projet de société stratégie o bango bakamataki pona biso tokena mboka na bamboka na bango kuna maintenant il faut tomema eloko o biso il faut toyebisa bango pona bango bandima maintenant bayebisi ke botala biso tomemi bino bible nzambe baye na kombo ya nzambe ya lokuta. Maintenant comme bango bayebaki ke bato basambelaka na bango babangaka nzambe bobangi ya nzambe oyo bango bazalaka nango na kati na bango bayi kondima livre oyo boye ezali stratégie omoni donc stratégie yango esimbaki omoni stratégie oyo bango bayakaki nango esimbi bango mpe bakamati mpe bakomi kosambela nzambe yango siko opose bango question nzambe yango akoloba eske nzambe yango akoloba na bino so bino ofongoli bible wana botali ese bakombo na bino eza na kati ese bako cible oyo bakoloba na kati kuna ezalaki bakoloba na bino non bakoloba na bato wana baluke wana Matthieu bakoloba nde na bango na ntango wana maintenant na ntango oyo boye mpona nini nzambe yango alobi na bango te bon otala pandémie ezoyaka. C'est ça, il faut reposer vraiment la question pour nous donner vraiment réponse. Au moins, on reposer vraiment la question. Au moins, que bango bako kangama. Mais n'attends maman quoi. Mais ce que yo soko lobi bongo, eri ko loba ke ba pasteur, ba sibistop, ba sango, ba monseigneur, ba les seigneur, ba nani ba père spirituel. Cela veut dire que bango surtout baza na kati ya lokuto yo pona ko kosa vraiment ba imboka. Cela veut dire soko lobi bongo, eri ko loba ke lokuta monene. Soko moni ba monseigneur nyonso tu bazana Afrique kuna bazana babana en Katimini bazana babana o bonga sima bota babana ngopi bakuma koloba donc bango bayande ko représenter ba colon alors bazana donc baza ko représenter ba colon ba kei ba kosolo kwa ba ke ba koti na kati na bango po bango sala musala wa ko ba musala wana ya kolalisa ba noir ko comme ça bango ba bizengi pour que ba continuer copier mboka na biso. Donc bakolo basalaki stratégie wana soto koti na kati histoire tango bakolo basalaki stratégie ya Bible maintenant tango ba révolution comment kosalema bato bakoma kolamuka mpona koloba non to biso tozomona to pasi bino il faut bokenda tosala bino bamindele maintenant bango basali sous stratégie deuxième bato bazalaki na plan A na plan B plan B ezali maintenant toluka baélément oyo ya bango moko awa boye bazala bato na biso ba continuer mosala na biso totia bango na liboso biso toza na sima mais bango bakomona kaka bazwi bato na biso baza ba noir bango maintenant bayi kozwa belemo na bango moko bango balatisi lokola epa na biso na Congo Brazzaville balatisi Yulu premier président Yulu balatisi basultan balobi yo ozali moto na biso donc ezali ndenge wana ezali stratégie d'abord yo biso tokotia au président. Maintenant batie président kuna ba mboka nyonso bazwi ba élément na bango batie ale bango moko bazongi na mboka na bango mais bazana ba élément na bango bazo continuer c'est mais toujours population sur la kati qui dit boli ba mona que bango bazali kaka plan B pona ko buba biso bango pe bazo mona lisusu te ba ko olanda ko ba monseigneur ango ba ko olanda lisusu ba mais bango jusqu'à ce que ba internet et yuko bima awa ndena ba internet awa et ko peut ça bien parce que awa bato bakomi kososola bato ebele basi balamuki internet merci na WhatsApp oyo merci parce que bato basi balamuki mingi bayebi te nde bakokota biso kaka omoni ezalaki ndenge wana ezalaki stratégie ya monene et maintenant awa boye oyo pandémie eye awa boye bato bavanda bandako bayi komona mais système yango esekuli parce que pandémie oyo eye oyo boye virus oyo eye oyo eye mpona kolakisa bato ke système oyo ya lokuta ya kokosa bato ya kopie bamboka ya bato wana système yango eza esekule ezali mpe message na nsima ya pandémie wana eza na message mokina message ezali ke
système oyo ozomona oyo biso tozokenda na université tozokenda ba l'école bazokosa bino kaka me bala université bato bazokenda wana bazokosa bango wanga naza na titre bote ya docteur ya professeur bazokosa bango kaka maintenant bato basi bafunga nzela déjà depuis kala bino bozokenda na ba université na bango me nga biso nyonso tokenda na ba université na bango mais après soko sosoli moto toujours pas sosolaka soko sosolo mais bato bazali vraiment na lokuta système na bango nyonso ezali ya kopola donc bango moko basi bayebi ke système na biso nyonso oyo ezali ya kopola tozobungaki nzela bango moko mpe bazoloba bango na internet donc bango siko bakomolanda siko baindien oyebi ke baindien ezali bakolomboka batwa bapigme baindien bazali partout babengaka bango bamere indien bazali na amérique kuna bazali partout na kati ya bamboka bango to bayebi connaissance ya planète terre ya nature bango sikoyo baeuropéen babarbare baeuropéen bakomolanda siko baindien mpona koloba mais bino moto bozala na moyebi bino moto bozala na moyebi ya planète terre ya makambo nyonso bino moto oyebi babomba nini ezali epa na bino bango bakomolanda bango lisusu mais sikoyo baaveugle tellement baleki ebele baaveugle oyo bakamataki mpe stratégie ya koluka bamabonza onga pasteur est-ce que Jésus Christ alataki bacravate alataki bacostume nga nazali pasteur nga nazo boyaka na mabonza nga nazoloba mpona nzambe mais zelano mama quoi zelo mamuke mama quoi yo lobi alobi ke non écoutez nzambo azali na kati ya biblia bapasteur balati mokanda wana et pourtant ye nzambe yango aza na kati ya biblia abandaki kosadresse na bato oyo bazalaki na ntango wana ekeke wana baza na kati ya biblia azalaki kosadresse na bapaster oyo ya lelo te cela veut dire ke bapaster oyo ya lelo soki bazala kolobela bandeko na biso makambo ezala na kati ya biblia oyo ya kala oyo mokanda mo instrument ya mundele aki nango mpona ke akoka kokolonize biso cela veut dire ke bapaster wana baza mpenza bavéritable soro baennemi mpenza ya bana afrika non bango mpenza moto babunga lisusu nzela parce bango barécupere kaka système oyo bayaki oyo colon ayakaki nango colon barbare moto moyibi alobi ayi kocivilize bato bazalaki deya civilize bango siko bazwi kaka méthode wana ndenge colon akosala wana bango siko balati bacostume na bacravate bakomi siko koloba ko biso tozolobela bino makambo ya nzambe bango moko bapasteur yango bango moko bakoma ofinga na entre bango mpona koloba ko te biso tokosaka na biso ezalaka likama ya mabonza soki yo ofongoli bible yo omona kombo ya pasteur moko na kati ya bible kuna parce cible ezalaki bango te cible ezalaki bato oyo bakomona bango bazala na kati ya bible kuna cible ezalaki bango bakolobela nde na bango l'époque na bango wana bakolobela nde na bango cible ezalaki parce que ntango yo osala émission loka ndenge yo osala émission tozosala yango na lingala so tozosala yango na lingala ese tozolobela bafrançais tozolobela baallemand biso tozoloba yango na lingala donc toza na cible ya bato balobaka mangala cible na biso ezali bato balobaka mangala bon maintenant na kati ya bible kuna oyo komona soko ofongoli eza na cible bazolobela bana bapesi meme la 12 tribus d'Israël bazolobela makambo na bango o bango bakosala baguerre o bango bakoluka bitumba etali biso kutu te bazolobela makambo ya 12 tribus d'Israël bazolobela makambo na bango maintenant bango bapasteur balati cravate na costume Jésus atikala kolata na ntango wana Jésus bakolata bacravate na bacostume bakomisa Abraham akoko na bango bakomisa Abraham akoko na bango yaki mode ezalaki mode mosusu ntango wana mode ezalaki mode mosusu Jésus akolata bilamba ndenge mosusu bakolobela na bango wana maintenant soki Dieu na bango alobaka azali omnipotent azali omniprésent bapesa ye badon nyonso tout bapesa na nzambe na bango mais soki nzambe na bino azali omnipotent azali omniscient ayebaka makambo nyonso mais kwani alobi na bino te corona ezoyaka pandemie ezoyaka ekozala boye po bayebisi bango yango mais seke elakisi mpe déjà ezalaki alokutala lakisaka na pasteur alobaki makambo ya pandemie ekoyaka moko te bazalaka na révélation bazalaka na révélation te bango bakenda koyibaka biloko ya bato mosusu oyo bakolobela mpona bato mosusu basaka du copier coller ate badio yango ekomi ya bango ale bakomotanga
bakomotanga biloko ya bato mosusu oyo cible ezalaki mpe bato mosusu. Mais maman quoi? Lokola biso soki moto alobaka français atui biloko oyo akomi koloba mais asali ka du copier-coller. C'est ça. Mais maman quoi? Bango baza ko prédire awa balobi ke no écoutez biso tozo koyebisa bino ke Yesu aza na nzela makolo eza na nzela aza koya. Wana ndi bango makambo bango wana des stratégies na bango. Maintenant soko tuni bango bon. Soki Jésus-Christ aye biloko reconnaître ye. Soki ata yaka déjà biloko reconnaître ye akozala ndenge nini? Akoleta costume na cravate. Akolatela ndenge nini? Akozala moyindo, azala mondele, azala métis, akozala arabe, akozala ndenge nini? Posez bango vraiment question. Bango le Jésus akoyaka d'accord. Maintenant posez bango question. Akozala mondele, akozala moyindo, akozala indien, akozala na couleur nini? Tu ne poses bango question. Akoleta ni cravate na costume. Tokomona bakosuka. Parce que bazaka na kati ya lokuta na kati ya manipulation. Bazo manipuler bato pona mabonza. Na tango oyo Jésus Christ akoloba na kati ya Bible wana na tango wana. Ezalaki que soki par exemple na lingi kolobela makamba spiritualité na bengi bato nanga. Na bengi bato nanga bon to kutana to lobela makamba na biso spiritualité. Okutani bozala classe ya bino okutana ka bolwe makamba spiritualité. Ezaki maintenant bango siko batangi na kati ya Bible ko bato bakokutana. Mais bakokutana ka pona oloba makamba spiritualité siki bato bakeba ndako. Bango maintenant balobi bon biso siko to komosa l'église. Mo église ezalaki te na tango wana ko. O biso to komosa l'église na biso. To komotia to tie pasteur na biso. Alors to komotia mabonza na biso. Bango moko to basala l'église mais na tango wana l'église yaki l'église ezalaki bato bakokutana kaka ezalaki pona ba partage pona ba échange. Ezalaki te ezalaki na moto moko boye oyo avandaki wana oyo akopesa bamateya te ezalaki bongo te. Ezalaki kokabola liloba kokabola kopartage mpona kocomprendre. Ezalaki ndenge wana na ntango wana na ntango ya Jésus Christ wana ezalaki ndenge wana. Mais bongo sikoyo mama akwala mais mama akwala soki nalandi yo mpenza malamu parce que ngonga enge ekoka mpenza. Mais sikoyo elingi lokoba te faute ezali mpe ya bapastere te faute ezali c'est-à-dire ya baoyo bamibengi bamipesi titre ya bandimi parce que bango nde bato baza kopesa bato wana lupemba soki bango bacomprendre bafungoli miso lupemba wana ya bango ya lokuta ekozala lisusu te mama akwala. Mais justement or soko okamati bato ya Congo Kinshasa bato ya Congo Kinshasa baza na problème moko oyo boye bango balingi to bapolémique. Omoni Congo Kinshasa ezali mboka moko monene bato bazali ebele surtout bato bafana na kati ya Kinshasa bango bakanzaka ke Congo Kinshasa ezali nde Kinshasa bango basalaka makambo ba Chinois mais Congo Kinshasa ezali ba chinoiserie te soki oke na Lumumbashi kuna bato baza na caractère mosusu bato baza na makanisi ndenge mosusu soki oke na bakivu kuna na ba est kuna bato baza na caractère mosusu baza na ndenge façon na bango mosusu akomona makambo soki oke na centre kuna na balumba kuna mpe omona bango baza na caractère mosusu mais bato bakoli na Kinshasa bango nde bakanisaka baloba mangala bango nde bango bakanisaka nde bango donc Congo Kinshasa nde ezali nde Kinshasa wana mais non Congo Kinshasa eza monene donc il faut bolongola pe caractère na bino wana oyo ya ba polémique oyo ya bisuivra oyo ya bilanda oyo bolinga kokota en profondeur te kaka na kata fanatisme. Congo Kinshasa eza na fanatisme makasi eza na polémique makasi eza na lokuta makasi. Maintenant esprit wana il faut longola esprit wana na komona comme biso bato ya Kinshasa toko séparer na RDC na esprit ya Kinshasa wana je masona entre bango et puis bamusu bafinga na kabaninga wana et puis esprit wana elongola il faut bato bazala na esprit que mais Congo Kinshasa RDC eza vraiment nene eza mokili mobimba eza vraiment nene donc il faut to longola esprit ya Kinshasa wana ezo bloqué pe RDC esprit kaka esprit oyo ya Kinshasa wana
ils ont bloqué RDC. Et qui dit RDC, qui dit Afrique, parce que RDC a dans 9 frontières, et c'est influencé par Mboka Moussoussou. Maintenant, ceux qui Mboka Yandengo wana le quoi RDC, ils ont influencé par Mboka Moussoussou. Mais il faut voir que l'esprit, il y a comme on a nani que Mboka na binomoko, et ça n'a diversité. Donc il faut voir bimanani na katia esprit ya Kinshasa. Esprit Kinshasa dans l'esprit nango. Et esprit nango bino boye bien ngo mona kango toujours ezali ya koswana ba musicien ba s'accaparer na RDC. Boti RDC en otage. Or nous bo bimisa RDC bino bata Kinshasa. Bo bimana kati esprit wana koswana wana. Yako bilandalanda bi suivre. Ma musicien matia bino na kati eloko moko o bino bokangama na kati kuna bokamati makamba musique boti na kati ya politique kaka ndenge moko kaka suivre mais na kati ya politique il faut bozana esprit ya analyse esprit ya sagesse esprit ya komona mais sali ka toujours koswana alors que bino boko influencer Afrique. Est-ce que le Rwanda bino moko bato ya Congo Kinshasa bozomona te angona mona Rwanda ya moke azosala makambo azokenda kokamata biloko na bino bazosala makambo na bango na biloko na bino parce que bino moko botikali kaka na kati ya koswana. C'est ça aussi. Bokamati kaka esprit kaka ya lokuta ba pasteur bako yiba la kati ya Bible makambo lokuta bazo continuer nango bazo bebisa Kinshasa. Et Kinshasa ezo influencer RDC alors que RDC ezali Kinshasa te. Wana pe il faut bato mususu ba lobela bino ngo pona bino ko yeba que RDC ezali Kinshasa te. Il faut kotika lokuta, il faut kotika makamabe, il faut kotika bo bimana kati kuna pona bo libérer pe RDC mu. Mais yonso wana mama kwala. Yonso wana mama kwala ezali foti ya ba pasteur parce que ba pasteur baza kotia lokuta na ba mipesi titre ya bandimi e bandimi balati lokuta wana alors donc esprit wana ya mabe ya lokuta et là tu peux bateau ya mo ezo sala ke donc makambo ezala lolingo wana mama kwala ezala ba pasteur te ba politicien kasi ba politicien bazo kende pa ba pasteur ba pasteur bazo kende pa ba politicien so ba kota na kati ya lokuta mobutu ko le babuka lokuta kotika mboka te donc lokuta kota déjà na kati ya système ya Kinshasa wana na bato basala sport na bato basala théâtre na bato basala musique na bato basala politique ezali vraiment na modindo hakala na kati ya Kinshasa wana. Maintenant bino moko il faut bosala nani susu kaka na kati ya Kinshasa wana bosala susu mwa révolution pona koloba non il faut tozala susu ndenge wana te il faut tobima na kati ya buzubu toza nango. C'est ça. Et ça kaka ba pasteur te parce que soki yo suika na ba pasteur wana ezali trop moke mais bongo ba musicien bongo bato basaka sport bongo bato basaka mais bango yo surtout bazali influencé na ba pasteur baza ko incarner bonzambe ya ba payo baza ko incarner bonzambe ezali na kati ya Bible ya christianisme tala bango kuno ko mona eza ba musicien wana eza la ba politicien na ba kendaka epa na bango donc cela veut dire que bango bazali ba incarnation du mal de Satan de diable. Mais oui. Mais maintenant, je vais ajouter sur la Congo Brazzaville, kuna, kala siko na Congo Brazzaville, kuna, na ba pasteur, na ba restaurant, mami watezali kuna. Donc, buzoba na kata secteur wana. Donc, ce qu'on dit Kinshasa, au mélange, on a Congo kuna, na Congo Brazzaville kuna. Allez, et puis, c'est kaka buzoba. Faut pas que babi manakati ya buzoba wana nani. Matondo. Buzoba eleki trop. Matondo mingi mama kwala tokomi na suka en tout cas matondo mingi na mbela oyo so pesi solo pena en tout cas baimboka na mokolo malelo mot de la fin na yo na mokolo malelo voilà bama watata bande kwala ya Congo bololo parfois osala pe mission oyo lobi ko te WhatsApp polele oyo kandenge nini bato bakoloba. Ok, d'accord. Oyo kadenge nini banda siko koloba to loba nani esprit ya Kinshasa ezali ndenge nini.
okoyoka makambo ebele epuis wana bokoyeba mpe ke ndenge bino moko bo ndenge nini bino bozali soki osali baémission ya ndenge wana oyo akotie whatsapp otie numero ya whatsapp moto na moto ayaka oloba abanga te aza oblige te apesa nkombo na ye tusala akolakisa ilumine te aloba kaka otiki bango un peu libre parce bato mingi nene baza na kati ya kobanga tro olobi bango koloba nkombo na yo te tia kaka loba kaka pesa kaka surnom kaka epuis loba makambo olingi koloba me kofinga te me loba sala antenne libre ndenge wana bato babanda koloba okomona osali ka 30 minutes oyo bato babengi balobi opona koyeba ke to orienté émission yango ndenge nini koko se ezali na place nini nazoloba na sens ke soki otiki bato bazoloba no bango bakopesa bino baide ndenge nini tokoorienté émission eloko nini bazali bloqué na niveau nini parce que soki tozoyoka bango te biso tokoyeba te na niveau nini bango bazali or soki bango bazobenga bazoloba façon na bango koanalyse tokoyeba ke bozali bloqué na place oyo ale tosali émission mpona kodébloqué bango matondo mingi mama akwala vraiment na ndenge ozalaki na biso so mpena tuka na pokwa na lelo donc voilà mama tata bandeko balandi ya kongo bololo tokomi na suka ya manaka mabiso na amama akwala donc pour 30 minutes ndenge tobisaki bino yango wana donc émission mokuse mais avec efficacité vraiment tata bandeko donc bacommentaire na bino tozana bosenga na yango de façon ke komela mama akwala oyo azali responsable ya intervention en tout cas na kati na Congo bololo matono mingi mama akwala wana tukuta mbalazima no merci matondo voilà en tout cas botikala na kimia bakulu mama tata bandeko donc voilà wana tukuta na bino mbalazima matondo mingi na bino banso matondo Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Okinkole kole kukongo ya mweniko.
Uwale bundu, jaso bapera Kongo.